chaîne qui vous édifie. Abraham avait confiance, même dans la montagne, Nzambe asala qui est miracle, même dans la montagne, Nzambe asala qui est miracle. À qui n'a confiance en Nzambe, j'aimerais te dire, ceux qui ont confiance en Nzambe, au monde a un miracle. Parce que au bataille la kaeba yo qui samara sonité, yo tel la rabanani. Les secours de l'Égypte n'est que ruine et vanité. Isaïe 37 nous le dit. Yo problème na oboé aux hôtels la papa. Ezaba o batel la papa ba kufa. Batel la maman ba kufa ba prometa ba me ba kokisate. Mais j'aimerais te dire il y a une personne ce qu'on s'allier confiance. À ta promettre yo. Ce qui a prometté qu'on a 2022. Ah j'aimerais te dire même le 31 décembre à 23h59 il peut le faire. À cause Sakate, il est fidèle, il est juste. Il n'est pas un homme comme moi pour te mentir. Un pasteur peut te mentir. Un pasteur peut te tromper. Un prophète peut taper à côté. Mais oh Rabasokorobo Shenderebo Sakarabaya, j'aimerais te communiquer la confiance que j'ai à la personne de Jésus-Christ. J'aimerais te communiquer la confiance que j'ai à la personne de Jésus-Christ. Oh, vous voyez les disciples. C'est là, et puis ça a nos leçons. Vous voyez les disciples. Nakati Yabato. La Bible me dit Maetondi. Mais parti, salio bakoka kosal. Bayo zonga te, photo zonga. Tozonga. J'aimerais dire à une personne, yo muto perda ke likia, zongi se likia no epa nzambe. Ko bunga te, ko perdre likia te, ko perdre espoir te, zala na confiance en nzambe. Oya loba ki na yo, alala kate, animba kate, akopesa yo, oyo zoluka. A prometa que élévation, tu seras élevé. Ngalo na komi mosali nzambe, lelo na koma mosali nzambe. Webi mkoni nzamba loba na mosali nzambe. Nazala kutute na mokili. Mais à cause ya liloba na yo alobaka. Je te dis, j'aimerais t'encourager, paie sa kondima na yo pa ya nzambe. Paie sa confiance na yo et pas Yesu. O ya prometa ki yo akosala. O ya lakaki yo akokokisa yango. Même sur le temps Ezamoulaï, j'aimerais te dire, sois comme Habakkuk, reste confiant en l'Éternel ton Dieu. Vous savez, la plupart des hommes se sont confiés aux hommes. Bazawapi. La Bible me dit les secours de l'Égypte n'est que ruine et vanité. Les secours de l'Égypte n'est que néant. C'est-à-dire les secours des hommes. Mon frère, j'aimerais dire à une personne, yozomo nozo souffrir, yeba ki na souffrance na yo wana, oza na poso secours à batute, oza na poso secours à nza. Mon frère, oza na lit de l'hôpital, ozo bela, oza na comment, oza na soins intensifs, oza soki wapi, j'aimerais te dire, aie la confiance à Jésus. La seule personne qui est capable de te guérir, na mbet hôpital wana, na maladie wana, ce n'est que Jésus-Christ. La seule personne capable de te donner ce que tu es en train de chercher, ce n'est que Jésus-Christ. La Bible est en train de me dire, car le secours de l'Égypte n'est que vain, car le secours de l'Égypte n'est que ruine, car le secours de l'Égypte n'est que vanité. L'Égypte symbolise les hommes. Toi, tu te confies à qui? Et ça, il y a certaines personnes même. Abinazana camarade nangaya mo confia, camarade nangaya confiance. Ndetoloba en terme kinois. Et à partager naïba secret et lobby comme yoka makamangwe bimili banda tué dessus. Pourquoi? Parce que azaka mutu kotika la moto. La seule personne au koki ko s'attacher, ko avouer nyonso yo, ko betela. La seule personne qui a été la nyonso ya yo ezaka Jésus-Christ. On a vécu sur cette terre ezana mibali basasocia na basi na bango mibali ba mi pesa confiance na basi et ils ont été trahis. Souvenez-vous de Samson. Samson a été trahi par la femme oya lingaki. Ezana basi ebele, ezana mibali ebele lelo na se ya moi. Ba kufi avant likolo ya confiance na mibali o balingaki to basi o balingaki. J'aimerais te dire enfant de Dieu, yo mutozo landanga, confiance na yo ezaka kepa nzambe. Pe à partir ensemble de sika lobi kono eko uta na ebite nini ozo luka na ebite nini ezo tungisa yo. J'aimerais te dire ata problème wana etungisi yo lokola ndenge nini pe sans nzambe confiance. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu et que Dieu vous bénisse de partout. Bozui occasion ya kolandangai, ça dépend ya air au se connecter, tika ete nzamba lola apambola yo. Et nengna ebisa yo ozui libaku malamu ya kolanda biso nangonga oyo. Et moi c'est votre frère
humble serviteur de Dieu, autrement dit l'esclave du Christ, le prophète Samuel Diasilo Mafuka, visionnaire de l'église Mi-Prové, mission prophétique La Vérité en République démocratique du Congo. Et j'aimerais avant de partager un zamba tchenga na mutema pour na mokolo lelo to tikanyo sonalo sambo. Père très saint, le Shiloh d'Israël, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as permis d'être connectés et partager ce qui te concerne en ces moments. Je prie au nom de Jésus-Christ que le ciel soit grandement ouvert, Père. Que ton fils, que ta fille qui est connectée à me suivre maintenant, qu'il puisse être béni et touché de la part du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, Nzambe a pambolayo, Nzambe a monayo bisika nyosozali. Et nous sommes dans nos moments forts de prière, dans nos moments de jeûne. Mais cela ne m'empêche pas na lobelao na tina ya o na lingina lobelayo. La parole de Dieu est en train de nous dire, il renouvelle sa force, il renouvelle sa bonté. Et tika ete nzambalo la a renouvelé pe bonté, a renouvelé pe yo makasi bisika ezwami yo. Avant ya kokota na likambu o na lingina partager na yo, j'aimerais parler à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, à des moments passés, j'étais en prière, le Seigneur n'a pas cessé de me parler de la République démocratique du Congo. Mboka Oyo eza mboka beni. Mboka Oyo eza mboka nzamba yebi. Enkolo atalisa kingai ata basali nyonso Rwanda. Au Ouganda, ata ba bengi, je vous dis ce qui est vrai, ata même ba américain ba mo ba ye ba olonga mboko te. Eza ma muzamba ebisa kinga Congo ekozala divisé te. Et puis kola ebisa kinga na pesi elonga na Congo. Congo ekozala divisé te, j'aimerais dire à un Congolais ko banga te. Ata ba sali ba complot na butu na moi. Kolo ebisa kinga ba kotika la kolonga mboko yo te. Vous allez mboka oyo déjà nzambe akoma et oyo nzambe akoma moto akoki ko changer yango azate. Ce pays ne sera jamais balkanisé. Et na ba Congolais nyonso, nous soutenons nos efforts de par la prière et nzambe a battre la paix pambola bango na fonkuna esika bazwami. Et likambo na ina lobela yo et concorder la message on a otipe kopé ça yo. Ce matin, j'aimerais te parler de la confiance. Na lingina lobela on a tina ya confiance. Congo, je te parle de la confiance. Congolais, je te parle de la confiance. Enfant de Dieu, je te parle de la confiance. Chrétien que tu es, je te parle de la confiance. La confiance. La confiance. Ce qui te lobito définir yango na ndenge ya lopoto balobi, la confiance c'est le sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, zala na confiance. Zala na confiance ya Nzambe, pe zala na confiance ya liloba ya Nzambe. Zala na confiance ya nyonso Nzambe a prometa yo. Parce que nyonso Nzamba lobela yo, c'est oui et amen. Muto akoki ko changer décision ya Nzamba azate na vie na yo. Muto akoki ko longo la volonté ya Nzambe azate na vie na yo. Muto akoki ko changer oye komama pona Congo azate, si ce n'est que Dieu seul. Raison pour laquelle j'aimerais te dire zala na confiance. La plupart des gens cause yaman qui a confiance, baké ko s'attacher na ba vaine gloire. La plupart des hommes à cause yaman qui a confiance, baké ko s'attacher na biloko eza vanité. Or, ce que yebi o ya loba na yo azan Nzambe. Ce que yebi o ya yebisa ke makambo wana azan Nzambe. Pe ce que yebi maloba no zwa ke on a liloba ya Nzambe.
mon frère, ma sœur, je te rassure, Zalaka kana confiance. Abakouk, Azalaki na confiance, Yali Lobo et Bimaki. Raison pour laquelle Alobaki, je suis fidèle, Nazaka Awa, parce qu'il avait la confiance. Mon frère, ma sœur, lorsque tu as la confiance de la parole de Dieu, tu as la confiance d'une prophétie qui ont été données par Basali Nzambe, il y a que tu as la confiance en Dieu. Zala na confiance en Nzambe. Bato nyonso batia confiance na bango na Nzambe batikala jamais kozala dessus. Et j'aimerais lire la parole de Dieu, passage que marka kinga na kabela yo toto kabolango biso mibale et si que zoami yo potangango. Et la Bible me dit dans le livre de Ésaïe 30 au 7e verset, car les secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. La Bible me dit, car les secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. L'Égypte ici, ils ont symbolisé Batou. L'Égypte symbolise les hommes. J'aimerais dire à une personne, la confiance à un homme, le secours d'un homme n'est que vanité, n'est que néant. La seule personne que tu dois avoir confiance, c'est Dieu. La seule personne que tu dois t'attacher, c'est la parole de Dieu. La Bible me dit les secours de l'homme, là dans le livre de Psaume 60, le verset 11, les secours de l'homme n'est que vanité. Ésaïe vient de nous dire, le secours de l'Égypte n'est que ruine et néant. Mon frère, toi tu te confies à qui? Yo pesaka confiance na yo na banani. Laisse-moi te dire, la Bible me dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Peu importe, étape aux autres traversées difficiles, j'aimerais t'encourager, paix sa kondimanawe pa yanzambe. Paix sa confiance na yo et pas Yesu. Oya prometa ki yo akosala. Oya laka ki yo akokokisa yango. Même sur le temps est amoulaï, j'aimerais te dire, sois comme Abakouk, reste confiant en l'Éternel ton Dieu. Vous savez, la plupart des hommes se sont confiés aux hommes. Bazawapi. La Bible me dit, les secours de l'Égypte n'est que ruine et vanité. Les secours de l'Égypte n'est que néant, c'est-à-dire les secours des hommes. Mon frère, j'aimerais dire à une personne, yozo monozo souffrir, yeba ki na souffrance na yo wana, ozana poso secours abatute, ozana poso secours à Nzambe. Mon frère, ozana lit de l'hôpital, ozobela, ozana comment, ozana soins intensifs, ozana soki wapi, j'aimerais te dire, aie la confiance en Jésus. La seule personne qui est capable de te guérir, na mbeto hôpital wana, na maladie wana, ce n'est que Jésus-Christ. La seule personne capable de te donner ce que tu es en train de chercher, ce n'est que Jésus-Christ. La Bible est en train de me dire, car le secours de l'Égypte n'est que vain, car le secours de l'Égypte n'est que ruine, car le secours de l'Égypte n'est que vanité. L'Égypte symbolise les hommes. Toi, tu te confies à qui? Et ça, il y a certaines personnes même. Abinazana camarade n'anga mo confia, camarade n'anga confiance. Ndetoloba en terme kinois. Et à partager naïba secret et lobby comme yoka makambango bimili banda tué dessus. Pourquoi? Parce que azaka mutu kotika la moto. La seule personne au koki ko s'attacher, ko avouer nyonso yo, ko betela. La seule personne qui a la nyonso ya yo ezaka ka Jésus-Christ. On a vécu sur cette terre, ezana mibali, ba s'associa na basi na bango. Mibali, ba mi pesa confiance na basi et ils ont été trahis. Souvenez-vous de Samson. Samson a été trahi par la femme Oya Lingaki. Ezana basi ebele, ezana mibali ebele lelo na se ya moi. Ba kufi avant, likolo ya confiance na mibali o balingaki to basi o balingaki. J'aimerais te dire enfant de Dieu, yo mutozo landanga, confiance na yo ezaka kepa Nzambe. Pe à partir en Nzambe ndesika lobi kono yeko uta. Na ebite nini ozo luka, na ebite nini ezo tungisa yo. J'aimerais te dire ata problème wana etungisi yo lokola ndenge nini. Pe sans Nzambe confiance. Pe sans Nzambe confiance. Aie ta foi en Jésus. Sans Nzambe confiance, tu ne seras jamais dessus. Tu ne seras jamais déçu. Namona mutute ache lika na epa Nzambe. Namona mutute ataleli Nzambe. Nzambe kotikai.
Et ce qui atika ba Moïse te, atika ba Josué te, atika ba Abraham te, atika ba onyo so batambo na kondima te, à combien plus forte raison akobanda we pa na yo, na ndimité. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. La Bible est en train de nous dire, fais de l'Éternel tes délices, elle te donnera tout ce que ton cœur tout là-bas cité, tout ce que ton cœur désire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Confie-toi à Jésus. Paix sans âme de confiance sur tout le plan ya vie na yo. Akoko qui s'appelle ba poser amité manayo. Na ebiteni nyozoluka libala wana ozoluka okozwangwe pa bangangate bana wana ozoluka okozwa bangwe pa bangangate okozwa bangwe pa batute mais okozwa bango epa na Yesu yatu epa na Yesu nyoso zoluka okozwa mais une seule condition zana confiance parce que la confiance marche avec la patience. Muto azana confiance azala na patience. Muto azana confiance azelaka. Abakouk savait que ndenge zo umela à cause de la confiance on azana ngo ça doit prendre du temps. Je dois aussi patienter. J'aimerais te dire libala wana baloba na yo ne te décourage pas. Reste là, reste là, reste là, reste là. N'abandonne pas ta foi parce que depuis baloba na makambo mbongo mbongo ngo zo monate baloba na mambo poto poto ano zo monate baloba no mamba kobota no zomonate. J'aimerais te dire rien n'est impossible à notre Dieu, rien n'est impossible à Jésus-Christ. Ce qui opesi kondimanao, Sarah a vécu le miracle dans l'âge de 90 ans. Ce qui a été impossible aux hommes était devenu possible dans la vie à Sarah à cause de la confiance. Il y a Abraham wazaki nangwe pa nzambe. Job a eu au multiple, je peux dire même au centuple. Il y a oyo a perdaki à cause de la confiance. Lorsque ba fleur est bêtis, Job était toujours confiant, raison pour laquelle même si batongi na gauche na droite, alaki toujours la confiance en Nzambe, ayebisi bango, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est la confiance qu'il avait à la personne de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, tu traverses des moments difficiles dans le ministère, tu n'as pas de place dans le ministère, kimio na ministère, au financement exact na ministère. J'aimerais te dire, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, faites-lui toujours confiance. Il te donnera ce qu'il t'a promis. Abraham avait confiance, même na montagne, Nzamba sala qui est miracle, même na montagne, Nzamba sala qui est miracle. A qui n'a confiance en Nzambe, j'aimerais te dire, ceux qui ont confiance en Nzambe, au monde a un miracle. Parce que ba obatel la kaeba yo ki samara sonité, yo tel la rabanani. Les secours de l'Égypte n'est que ruine et vanité. Isaïe 37 nous le dit. Yo problème na oboué aux hôtels à papa. Ezaba obatel ba papa ba kufa. Batel ba maman ba kufa ba prometa ba ngome ba kokisate. Mais j'aimerais te dire il y a une personne ce que s'allier confiance. À ta promettre yo. Ce qui a promettu qu'on a 2022. Ah j'aimerais te dire même le 31 décembre à 23h59 il peut le faire. À cause Sakate, il est fidèle, il est juste. Il n'est pas un homme comme moi pour te mentir. Un pasteur peut te mentir. Un pasteur peut te tromper. Un prophète peut taper à côté. Mais j'aimerais te communiquer la confiance que j'ai à la personne de Jésus-Christ. J'aimerais te communiquer la confiance que j'ai à la personne de Jésus-Christ. Oh, vous voyez les disciples. C'est là, et puis ça a nos leçons. Vous voyez les disciples. Nakati yabato. La Bible me dit, ma etondi. Mais parti, salio ba koke ko sal. Ba yo zonga te, photo zonga. Tozonga. J'aimerais dire à une personne, yo muto perda ke likia, zongi se likia no epa nzambe. Ko bunga te, ko perdre likia te, ko perdre espoir te, zala na confiance en nzambe. Oya loba ki na yo, ala la kate, animba kate, akopesa yo, oyo zoluka. A prometa que élévation, tu seras élevé. Ngalo na komi mosali en nzambe, lelo na koma mosali en nzambe. Webi mukoni nzamba loba na mosali en nzambe. Nazala kutute na mokili. Mais à cause ya liloba na yo alobaka akoko kisa yango. J'aimerais te dire mutuka wana nzamba prometa que ezabilo kwa mike. Onction wana nzamba prometa que okozwa yango. Makambu nyonso loba na yo okozwa yango. Soki eza nzambe nde mutu alobaki na yo zaka na confiance. Ya nzambe tikala kale oui et amen. Ya nzambe mutu changera ngo azate. Na situation difficile, oza malade, okokotambola te, kochela minganga confiance te, chelande Yesu.
talelande Yesu, talelande Yesu. Kisi wana munga ngazo pesa, melobi kweza pa Yesu, talela Yesu. Nini ezotungisa yo? Ozangi kobota, ozangi musala, ozangi bana, ozangi kimia, ozomona age pusani libale zoyate, zalana kimia, zalana kondima, kanga kaka bilaka, kanga makaka na bilaka wana. Zambe oya benginga, zambe oya tindinga na lobelo sur la confiance. Alinga ko matisa susu kondima. La confiance d'autre part c'est aussi la foi. Alinga ko matisa na kondima. Zala na kondima na nzambe. Oya promettre yo, oya lobi na yo, akoko kisa yango. Zambe apambola yo, Zambe apesa yo lisusu esprit de confiance. Zambe tondisa yo susu ozwa lisusu confiance na Nzambe. Yo muto lembaki obinazo abandonner na ngai, j'aimerais t'encourager, n'abandonne pas. Il y a la plupart des gens ba abandonna tant lipamboli na bango komi pembeni. J'aimerais te dire tu es au sommet, tu es près du sommet, n'abandonne pas. Aie encore confiance, que Dieu t'ouvre les yeux comme il avait ouvert le serviteur d'Élisée. Élisée avait la confiance en Jésus, il avait la confiance en Dieu. Lorsqu'ils ont été entourés, parce qu'il avait la confiance en Dieu. Malgré que mon était entouré na ange, malgré que mon était entouré na armée céleste, mais il avait la confiance. Abondeli nzamba lobi nzambe fongola emisu amona à combien tous entourés. Et lorsque son disciple a vu, waouh, c'était la gloire. J'aimerais te dire que nzamba fongola miso akondima, nzamba fongola miso ya molimo, omona ba merveille nzamba bombeleo, omona bolamu nzamba okana salon na 2023, omona bolamu nzamba okana salon na 2024, omona bolamu nzamba okana salao avotika mokili. Tika ete nzambe apambola yo, nzambe apesa yo makasi likepa ya nzambe kolo apambola yo. Ezalaki yabino ndeko prophète Samuel Diasilo Mafuka, esclave du Christ, visionnaire de l'église Mission Prophétique La Vérité, na ville province ya Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour toute appel, contact, WhatsApp, Facebook, vous écrivez juste le prophète Samuel Diasilo Mafuka au Komo Nangamoko, et puis numéro na biso téléphone pour la assistance na prière, aux en problème au ligne orientation prophétique et nzamba kozanga te kosungayo 089 97 66 125 na bandeli pour une meilleure audition code na biso plus 243 code indicatif ya Congo et 089 97 66 125 plus 243 89 97 66 125. Et je tiens aussi à lancer aux enfants de Dieu soutenir Nzambe. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Tozana posa ya ko propager sango imalamu ya nkolo Yesu. Numéro na biso ezana soko bengi biso tokoye biso eza souci na biso o eza ba préoccupation na biso. Tika ete nzamba lola pambola yo. Nzamba pambola bana nyonso ya mission prophétique La Vérité. Nzamba pambola mon fils Jérémie Bakachala. Nzamba Pambola, l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan Moulay, visionnaire de l'église Christ Roi, et Nzamba Pambola bino nyonso bozara connecté na EHP Media, Nzamba mona bakonza EHP Media, Nzamba Pambola papa de miongo pona musala oyo na ngina biso kaka zala na confiance na Nzambe. Lelo te lobi okuna bako beta maboko. Que Dieu vous bénisse. Ciao. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.